Télé 24 Live, votre réseau d'information. Bonjour, bonsoir, Nabatutu Bazota Labiso sur télé24live.com et Zalingai Julie, Poya Lama, Toronto, Canada, Alain Kindeki, Toronto, Canada. Tous appels invités na biso tous en ligne. Alain Kindeki ko introduire, mais na yango na lingi na rappeler ndeka kezalaka chaque fois ceux qui tous en émission na rappeler à makambo etali Covid parce que jusque là nanu disons baka esili nanu te yango tozo rappeler lisusu makambo ya Covid pona makambo etali Covid naloba mingi surtout baka on appelle ça awa na Canada précisément na Toronto parce que biso toza awa na Toronto na Canada pona baka o eza lelo baka emati lisusu na Ontario toza na 2488 400 toza 2448 cas lelo pour la Covid. Donc cela veut dire que baka emati lisusu emati comparativement à mikolo les cas qui ezaki ba 1300 ba 1400 mais lelo baka ya ba nouveau cas eza 2448 na Ontario mobimba na Toronto tokomi na 780 cas nouveaux cas. Donc cela veut dire que maladie ezali kaka baka ezaka komata po na makambo tel ba vaccin ba oyo baza pour ça aux vaccin kende kozwa vaccin na tchaki même na profil na bato balobaki na début ya Covid de bandaki o eza fin du monde o bato bazokufa ba vaccin wana eza na ba puce boye soki otali na monde pays o ezui vaccin koleka ba pays nyonso eza Israël. Donc Israël place Jésus à Botama. Kuna bazui ba vaccin koleka ba pays nyonso. Et puis kuna pas na bango déjà biloko fungami ba activité fungami. Kota na Google tala makambo na zoloba omona makambo nyonso na zoloba. Cela veut dire que vaccin bazo pesa biso yango ezalité pona ba boma biso nde ba misu bazolobo bato bakokufa soki bato na mayele o nzamba pesa ba mayele ba docteur ba ta science ba moni ke pona ko arrêter propagation ya virus oyo à part kotia ba masque à part vaccin de ko ya ko sala ke et arrêter propagation soko moni okozwa ngo zwa vaccin parce que jusque là tozaka boye tantôt to bimi te ba kezo mata kaka ba place mususu bazozonga ba confinement donc to éviter tout ça ndenini c'est ça et là encore ba ngona mais na lobaki lisusu pour makambo etali Covid pour na bato bazo voyager ba utaka libanda po ceux que uti na voyage siko awa ekomi il faut vendre kuna 3 jours na ba hôtel au gouvernement et bongisa ki pona bato bazo utali banda mais na mikolo o eleka bato batala kabiso to pesa ki information concernant ba cas ya bato bakomi ko sala ba fraude c'est-à-dire a utimbo kalibanda neta ki Afrique siko ba kangie na Covid ya ki asalisi ba papier mabelo ba fake nini résultat ayena ngo awa akoti mais siko gouvernement Canada ezali saisi na makambo wana ba wuti ko kanga 30 personnes au basalaki ba papier lokuta bazaki na maladie baye bakoti na ndenga fraude na ba papier na bango lokuta 30 personnes na 30 personnes wana 10 na kati na bango baza na Covid alors ba charger bango nde na zolo ba bino boy amende ya $750,000 na 6 mois de prison donc prison à 6 mois na $750,000 donc eza sérieux ernyos na zoloba pour m'embêter Covid bato bazo mona msu na l'exatan te tozo beta c'était parce que soko yebi koza malade protéger baninga protéger bandeko na yo mais ya kokende kosala ba papier lokuta oza na Covid yo voyager okei mboka kuna neti na ba Afrique ba mboka msusu oyebi ke bakangio na Covid yo ye nango awa pona oya kopesa bato malade ya Covid wana ezali malamu te photo betela ngo sete il faut za la motema malamu o protéger bandeko na yo ozoyoka bien te mama papa ndeko kende sa teste ya Covid pona ko protéger entourage eza na ndenga mabete eza pona ko protéger baninga
parce que maladie oyo ezali bato bazokufa na tala na États-Unis bakomi deya na 548 000 personnes bakufi. Donc eza ebele bato bazokufa ebele bango bakomi na 30 millions de cas ya Covid ezali ebele. Donc il faut protéger ndeko na ozoyoka bien te nzoto malamu te fièvre ezali likolo 37.8 kende salisa testa Covid. Po tomoni bamsu bazosala na nko awuti mboka libanda kuna awuti Afrika awuti vacances aza na maladie asalisi papier lokuta. Soki se retrouver na kawana yeba ke ozoya na aéroport na biso abakangi yo oza na amende ya $750,000 na 6 mois de prison ferme. C'est ça elo na koloba yango wana na lelo pe ezali jour malamu ya mbotama ya ndeko na biso pape de réveil oyo tozalaki na ye mpe topanzaka na ye sango malgré mikolo azwi mwa pause. Donc bon anniversaire na ngai napesi na pape de réveil. Donc nzambe apambola yo prospère à tous égards ndenge balobaka nazongisi maloba epai ya Alain Kindeki. Merci, merci maman. En tout cas, mais communiquer na yo na ba communiquer mais message peut sina makambo etali Covid. Je pense que l'équipe enza pour na bana mboka baza ko négliger moi muki radio yo to linga te to ba ka onyoso ke eza mambo ya malamu te mais to moni quand même sikoyo baka o e comme ko se répéter. Donc je pense que situation est comme penda sérieux. Merci na équipe technique oyo sunga biso pona koeba kozala na ba invité na biso na ligne. Le moni titre émission semaine zo continuer pour na Papa Ngwanda. Pourquoi bato tuna pourquoi Papa Ngwanda aza bato o biso to juger Télé 24 na ba administrateur à Télé 24 que aza muto to ko matisaye parce que a joué rôle moko important na mboka Congo lelo soki to komi na ba découverte ya makambe belé o Italie Congo Est à Congo eza aza parmi ba oyo ya sali ke biso na bino toyeba. Merci maman Justine Mungenge na moni bato bandeke belo bazokota kuna. Merci encore na Gervais to comme système de na mosiko to na besoin te que nous na ba portable ndeko Gervais ya sali biso système a donc toujours mona nyoso to ba commentaire ya bandeko nyoso o bazochela biso awa oyo bazana oya koloba na moni bandeko ba Pedro ebele bazokota déjà pona kosola makambo etali ngwanda. Mais lelo toza na yebi ke ala muto azala amesana ko zana biso mais depuis l'année 2021 bandi nanu penza lobité na Télé 24 to mona kuna déjà na kuna na régie to mona za sekadea ba suri ezali. Donc lelo merci Gervais. Donc invité na biso yewana toza na lelo aza muta représenter te na bato déjà na banda ko bagangi que Olivier Bolia yeto solola makambo etali Papa Ngwanda. Olivier na bato ba Holanda yo yebi pape de réveil à l'écapé awa lelo ezali bongo mbotama na ye message no pesa d'abord na pape de réveil azamoko oyo to kabola kana yi avant Télé 24. En tout cas na repesa ye premièrement merci pour l'invitation que vous avez na couple intellectuel Kindeki. Vraiment chaque fois que je viens c'est avec beaucoup d'empressement parce que la que na la confronter na ba question moko ya motuya et que le peuple congolais bazo zela nangai na pesa pe ba réponse moko motuya vu que le problème ya Congo est toujours grave et tout ça on a quatre mais il ko longola te que ndeko na biso pape de réveil anniversaire né lelo na profiter pour na souhaiter joyeux anniversaire nzamba pambola ye makambo nyonso na bomo ina ye le kamalamu. Et voilà, et puis aussi na bat nyonso bazo continuer ko soutenir biso surtout na ba France wana to bosana te famille Lufungula hein ba vienanga ya petul Lufungula Edith Lufungula Alain Lufungula bana lemba bayebi. Donc na pesi ba mpe mbote kuna et puis batu nyonso yo oyo baza pour le changement oyo bazo ndimake les changements aujourd'hui eza biso eza Martin Fayulu eza bato nyonso bandimi ke batika mabe bakoma kosala malamu. Merci Olivier Bola tokene directement parce que Dominique eza mingi ya goloba eza mukiema makambo mingi ya goloba. Il ne faut pas retourner les insultes par les insultes.
mais il faut travailler pour eux. Voilà message ya papa Ngwanda oya tikeli bino. Olivier Bola ba yebi yo na ba kotoko na ko utiliser ngana utiliser mo coup sur coup. Message oyo interpeller bino nini oyo papa Ngwanda tikeli bino avant to koma na ba détail to kota ba détail mangwetali papa Ngwanda malba mboka. En tout cas ça kitoko ko loba mais phase wana Ngwanda lobaki na ndeko na biso Patrick Yombi. Donc c'est cette phrase là je l'ai reprise et pas à professeur Yombi. Alors, Ngwanda azaki mutu alingaki kaka Congo et Longwa la mignololo ya occupation. Et vous savez, le président Oya Servaki azaki président parfait. Mais tout le bara toujours tant la kendaki tout le monde ba chinois na goma te tout le monde qui o ba coréen o ba nani o ba pesa ba tout terrain bo ba sala o ba lingi ezalaka te. Mobutu est né à deux choses, la préservation de l'unité nationale, c'est-à-dire tous à papa bomoko maman bomoko et kolo bomoko tous alla toujours ensemble. Et puis pour na Mobutu likambo il y a mabele na biso ezalaki na place moko de choix na tenure politique na ye. Donc alors Ngwanda Zaki na ye certainement il a hérité ça malgré il y avait aussi de fautes neretolobi nenge assassinat ya Kimba na ba camarade na ye on a le baki papa la super falaga kufa ezaki organisé par Mobutu Tshisekedi pour éliminer l'adversaire politique voilà. Mais dans tout ça, Ngwanda a repris après que l'on a le pouvoir, à Yakokozonga, combat na Zalaki que bazongi sa mboka ndenge zalaki, c'est-à-dire que mboka ezala na maboko ba payate mboka zonge pas ba congolais. Et dans ce sens-là, na ajo ya koma nango 75 ans azo bunda lokola Rossi Mokene. Donc, et je pense que raison au ligne émission et salama, poto kanisa makambouana nyoso. Et c'était un homme exceptionnel et vraiment azo mérité que ba congolais ba kanisa et au nyoso stala, mais plus lui c'était un intellectuel au sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire qu'à tiki ba livre azat docteur tel que au karaya ya kuloba. C'est quelqu'un qui a laissé des livres, des analyses, des vidéos. Ok, beaucoup de la bolba. Ah, Ngwanda koto azina raison. Ah, Ngwanda. Ba misusu azawono yoka. Premier ministre, général, ceux qui étaient brigade. A komata ata livre deux pages té. Ata livre il y a des paragraphes à tikité. Mais kaka on a l'équipe non la maïle. Mais Ngwanda, par contre, il a prouvé que Azalaki, hors pair, c'était quelqu'un, comme Nyoso, ils allaient par écrit, pour profiter que sur l'ango, voilà. Papa Kindeki. Merci, voilà. Donc, sur l'ango, comment directement, tu peux ça message directement à 8 et pas organiser, on va organiser quand même, Makambo Italie. Que liwa ya kondo ya ndeko na biso papa Ngwanda et pas moko loko kwa ndeko dombo na bandeko mususu mais toujours signaler déjà que directement côté ya bandeko na biso ya apareko déjà ndeko candidat on a bosanité yemuto a remplacé déjà na place ya papa Ngwanda pour nous diriger d'ailleurs question moko ya rapidement wana pour na mambo Italie organisation côté ya candidat au quelque chose la bosanité combo yango wana eza kuna donc pour la organisation bato baza ba maman ba komela ki biso ba maman baza na Suisse pour na voyer ba ko participer na mambo Italie papa Ngwanda biso na télé 24 to lingara penza ko kotala ba mambo Italie ba cotisation ba mbongo et ya ko koyepa na biso te mais na bato oyo na monaki basalaki GoFundMe donc eza na lien moko so koti bato baza na page ya Odombo ou bien Yuyu Mutumo aussi ou bien bandeko mususu na pas ya Olivier Bola na Lukai na mona ngote mais eza bandeko mususu pe baza so baza na organisation ba komeli biso to pesa ba komona bango mais lien ezali o aza na besoin ya ko soutenir pour na makambo ya ba organisation ya matanga ya papa Ngwanda le kabien a côté na lien wana a sali cotisation na ye bien à participer na mambo eza kuna mambo etali ba t-shirt ba nini ba organisateur bazali je pense que voilà dans lobby sous Odombo azali mais
o bazana besoin ya numéro ya odombo bako contacter biso pona koyeba kozala o pe ba yebi numéro ya mama yuyu mutumosi bako ko contacter ye mais lien ezali o ezali soko tie mbongo na yo kombe kotikala. Je pense qu'à la fin la sengaki soki ba cotisation ici bako tindela biso ba liste wana na ba émission tokosala mikolo ebele toko publier o ba kolinga ba kombo na banto afficher toko afficher ngo awa na télé 24. Voilà. Question est directement côté à organisation à naïbi koza mutapare côté mais tout le monde est là au moko salami nan salamate le ba kelelo Olivier Bolia sur la partie voilà aussi papa Kindaki Olivier Bolia directement relève tout le monde musée Kabila Koufi tout le monde Joseph Kabila et donc il y a côté de pes nenge moko tout le monde papa Etienne Tshisekedi Koufi directement tout le monde Fachi aye et pas ya papa mwana tout le monde yango esami na nenge moko différent tout le monde ndeko na biso ya mwasi candidat au keke o aza na tribu ya batetela bayibi ya tetela aza même pas na bandeto ba villa ba province moko na ndeko ngwanda sala un peu différemment donc il a préféré kopesa bato mosusu bakumela mambo ezali tout le monde remarque on est touché biso trop message ne koloba na bino bino bozo ko succéder quand même biloko ba papa na moni oseki kuna esiko ozali o bozo succéder biloko ba papa mais papa ngwanda sala on quand même différent. Non, oui, c'est qui parce que tant que vous serez banaba miyibi, banaba homme honnête, vous êtes dans le même sac, et ça va bien été. Donc, premièrement, tant que papa n'a pas koufa qui n'a pas mutaba ONG. Donc, n'a pas mutaba ONG. Donc, Master Moko dit à directeur, il y a Citibank, Tadokuba. Asala qui appelle Nangai, alingai vous monter radio Moko, Abi Olivier, Nalingi Pe Yosa Nakati. C'est comme ça que, accidentellement, je me suis retrouvé en politique encore. Donc, pour Nangai, Nazaki a une intention, mon côté, il y a la politique. Bien que papa Nanga Azaro Lobake, oh non, yo remplacé nga. Et un jour, naïf sa maman nabiso nabi, maman, papa abi qui n'a remplacé, abi kolanda été naïf sa ba nyo soka ndengwana. Donc c'est ça question que les natuna pourquoi pour n'a directement moi pourquoi pour n'a raté secrétaire général il y a parti par exemple qui question ya mon anaï baza pourquoi non parce que aux pour ça mine bossa caméra na soko songa monke parce que voilà merci. Alors, et là, on a relevé point parce que je n'aime pas la balgamo badbasalaka ou banaba politicien nyonso. Parmi les politiciens, boyebi ba o ba boma ba kimba, boyebi ba o ba yiba na ba régie des eaux, boyebi ba o ba yiba na SNEL, boyebi ba o ba zalaki na mwasi moko na matete. Boyoka masolo ya muntu oyo akenda na matete afungoli mbongo ya kofuta baemployé afungoli Mercedes abimisi mbongo ya budget ya mboka apesi ndamu na mwasi na ya somba ndamu. Et vous ne verrez jamais un nom Bolia cité dans ce genre de scandale. Ou bien il y a Koboma Batuna Bakwanga, ou bien il y a Kozwa Parti au Jiango, Boyokani Sougine, Boko Misango. Tout le monde a parti géré de manière unilatérale la famille Mokoboué. Non, moi je suis contre ça et je pense que ceux qui parlent de la méritocratie et en même temps dans leur propre parti politique, il n'y a pas de méritocratie, il y a toujours les membres des familles qui succèdent, tout ça, donc on a ça contraire. Alors, Rwanda, dans son cas, bon, on voit Candide Okeke qui était pendant des années, donc c'est quelqu'un ou quelqu'une, français comme féminin, donc c'est une personne, Ayebi, vraiment, donc je pense sur le plan de la méritocratie, Azo mérité, et la défendre, maman Mayeli. Maman ba télémara wana liboso oyo bazala ma capacité o bazali comme ma 50% parce que tout ça va 50-50 na mokili et sengeli ki ba maman peut ba participer boye bien malamu na ba classe ba ndotanga et ça laika ba mibalité ba premier de la classe il y avait des femmes aussi des femmes qualifiées très intelligentes oh baby ko gérer makambe belé donc basi wana il faut couper ça ba opportunité et je pense que madame Okeke aza
parmi Basiwana et to sepeli qui moi si azui et bongawana malgré que ça de manière temporaire, mais je pense que sur le plan de la qualification, par exemple, ton condamné qui Félix Tshisekedi, sur le plan il y a Mwanaya, Azala qui Mwanaya, mais sur le plan il y a qualification, qui est diplôme d'État, hein, aux voit vraiment que comme on le demande à la journal, Félix Azaki n'a voté. Alors, candidat qui a un diplôme d'État, Kutanga, raisonnement, elle comprend les enjeux nationaux et internationaux, elle peut s'asseoir dans n'importe quel nini à comprendre. Et puis, il y a des problèmes surtout de manière pyramidale. Donc, tous on a un problème d'occupation, tous on a un problème, il y a absence, il y a démocratie dans le Moka. Peut-être on en parlera aussi, il y a des Congolais qui se font arrêter, et toujours. Hein, Vital Kamere est toujours en prison. Pourtant, procès naïe, Ezaki farfelu. Pour ça, le Kouta, un ennemi politique, un adversaire politique de côté. Donc, pour finir, dans Okamamate, Ezali Koulobake, oui, nous saluons l'arrivée éminente de Madame Okeke. Je nous pensons qu'elle est plus que qualifiée pour ce travail. Voilà, message de l'OPESA, c'est ça, tout le monde a parti, les lotos musuto. Tant qu'il y a papa na biso côté, il y a parti, il y a nani, il y a fait na bossani musito azalaki, papa na biso Kizenga, tout le monde peut ne faire n'a remplacer qui va partir au Kizenga, va partir belé tout le monde les lobana va comme la succession à Makamu net va partir autour soulever le mot quoi bien sûr les appels madame Mingi pour nous diriger surtout na fona télé mais na pour moi ça a été faut avoir diplôme je pense que faut avoir connaissance il y a ma casse Mingi pour nous diriger ils ont été basio aux acquis footballeurs ou il y a parti politique quand même au diriger parti au monde tout toujours ma comme belé tout mélanger en message ni au pesa na ba parents parce que les lois pour les parents aux en a grand garçon ba zali message no pesa les lois na ba parti politique ou surtout Afrique parce que na libanda tout le monde a battu sous au cas ya parti ni ba remplacer na ba to ba simba ba parti politique na biso mine na Congo message ni Olivier Bolia a pesa ba clé pour to continuer ma mwetali papa ngo en avant to changer ba sujet msusu na cannabis ko revenir na ba rôle fondamentaux d'un parti politique, c'est-à-dire bozo sangisa batu, moko baza ba conviction moko et baza ko travailler dans le but d'accéder au pouvoir et pour apporter ba changement au yo parti à Tchango dans programme politique naïe. Voilà, donc c'est très important pour revenir na ba base wana, na ba rudiment wana, na ba fondamentaux wana. Donc parti ezali batu basangani d'abord. Les attaques ba cousin, ba cousine, ou bien ba maman Leki, ou bien ba maman Cécile, ou ba maman Brigitte, ou ba maman Marthe. Parti zani mwanati. Parti zali mutu na mutu, azakuya, na ba compétence na ye, et puis de fait qu'Aza convaincu na message à parti wana pour ba sala. Et souvent na ba parti na biso, d'ailleurs, et locaux il y a fondamentaux au fondamental locaux là il y a conviction et locaux ni pour ça est la partie. Aujourd'hui nous avons vu le 37 ans de lutte par exemple de l'UDPS parce que bataille de Pesmo Silicate Binonde Bozali Mikolo en vogue Bossa a succès il y a 37 ans il faut na le bama nabino. Alors 37 ans de lutte wana que komona et kosuka na ba illettré ba bundaka ba beta ba tout le parlement ba yiba bambongo ba nini, c'est-à-dire que l'accord na kati ya parti wana makambo bazai koloba na o bazai osala tomoni qui a une nette différence. Donc ma parti politique il faut réfléchir ba idéologie ba vision au monde bazo parti politique faut kanisa biso tolingi Congo ezala boye mais ezala kaka na bobebute comme on dit na lingala makanza mais ezala ba lèvre te mais ezala
plus na ba action bozo mené au sein et à parti au sein de la République pour battre monake bozo na conviction bozo lingo maboui parti politique exacté que au côté point lobby ba commission ministre ba commission non un problème sérieux avec nos partis so un article message au lien à temps et belé minga parce que au débat au fond mais dans le ba motu ya c'est ça la limite et depuis sur place aux alliés aux pour ça la minga sur la caméra ce que nous avons qui sur cima ça la voir parce que aux merci je pense aux la baka pour nous autres la ningue aux autres Olivier Bolia a retenu nini la politique à Papa Ngwanda asali na Mobutu asali je pense que sur la bossalité avec na papa Bolia moi muke na nini ti na ningi lelo asali ben veille na ile tout ça lelo ba combattant parce que vous représentez quand même ba combattant ya mokili mobimbo Olivier Bolia c'est connu ba tunos ba ebio o retena nini puis aux retenir nini et pas ya Papa Ngwanda malwambo ko ba dozolanda. Mais surtout botali bien na parcours nanga au début j'avais un problème sérieux avec Honoré Ngwanda du fait justement à Wutaki na moboutisme et aussi avec tous les mensonges qui se disaient sur son nom et comme je dis moi je m'intéressais pas à la politique de non là c'est la politique de Abakombo là ça plus na baïté alors tant nazoyo makamwana et ben il peut refroidir ngai mais ngamboko en tant que je peux dire comme ça, de manière autodidacte, je suis historien de la politique du Congo. Je connais l'histoire du Congo presque dans mon tout. Alors, quand la bani kozong à la repère nangai, vous comprenez que non, l'histoire de Ngwanda qu'on raconte, c'est comme si on essaie de lui attribuer les choses que Mobutu avait faites et les choses que Tshisekedi avait faites aussi. Alors, c'est là que na Télémaki, lokola mobali nabi non. Ngwanda a ses fautes. Nenge Bible lobaka nini mutu na mutu na ba faute na ina ba péché na. Mais il faut ça beaucoup le histoire à Congo en 1960 Baboma Lumumba ou bien ba participa c'est Étienne Tshisekedi et le maréchal Mobutu. Le coup d'état de 65 c'est encore Étienne Tshisekedi et le maréchal de Mobutu. L'assassinat ou les assassinats, si vous voulez pluraliser ça, de Kimba, Anani, Banini, c'est encore Mobutu et Étienne Tshisekedi. Alors, je ne comprends pas comment on veut attribuer à quelqu'un qui était encore à l'école secondaire, qui était à l'université, Makambo, Nyonso Yamabe, Oyeleka, Nambokawana. Alors voilà, donc quand j'ai fait la vidéo, avant sa mort, avant sa mort, j'ai pris le temps d'écrire, de faire la vidéo aussi, d'écrire personnellement et de faire la vidéo pour dire que non, Ngwanda n'avait rien à voir avec tout ce qu'on raconte. Ngwanda est arrivé au pouvoir, moi par exemple, n'avait déjà la peau. Donc, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que moi je ne connais pas Ngwanda comme grand politicien? Naïbi n'a été. Naïbi n'a été. Aux hommes là. Zénith n'a pas déjà. Donc, je ne connais pas vraiment, mais Naïkoyoka, moi, 5-6 dernières années à Mobutu, Yende Azagi peut rejouer Baron. Donc, c'est pour dire que, vraiment, sur 32 ans, 5 ans de pouvoir réel, c'est peu. Aux hommes là. Mais les gens qui ont écrit les manifestes de l'Anstélé, qui ont tué les gens à Bakwanga, qui ont été avec Mobutu lorsqu'on a tué Kimba, Anani et les autres, qui ont poussé à Jaguar, où il y a l'État à limiter, tout ça. Les gens ont voulu créer une histoire de notre pays qui était entièrement fausse. Les vrais assassins du Congo, Toyebi Bango, depuis 1960, je peux vous dire, parce que mais ce n'est pas Honoré Ngwanda qui était le 24 novembre, Nabutu, Nini, na Mongalie, Matan, Mobutu, avec les 13 compagnons de la Révolution, Général Moulamba, Colonel Monyango, Ingila, Nyamaseko, Banani Susu, Molongia, Boboso et tous ces gens-là qui étaient là. Il n'y avait pas de Ngwanda. Mais il y avait les 13 compagnons de la Révolution et
Justin Bomboko et Étienne Tshisekedi étaient. Donc voilà, donc il ne faut pas c'est la rabat Makambo. Rwanda a ses fautes, mais par rapport aux autres, ce ne sont que de poussière. Et le quoi qui te côté comme on n'est pas en Rwanda, au politicien mort on la salade. Est-ce que Étienne Tshisekedi a Sengabino pardonné à Boma Kimba? Toi Boma Balou Banakba quoi? Non. Il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire que au Bomi, au Lamu qui lobi na Tongo, au Lati Kazaka Yasika, au Komi Mutumalam. C'est faux tout ça. Et la preuve, Botaka Makambo. Babi, la Bible, Bolbini, nous étions à Malam et Botaka et Malam. Mais regardons, si vraiment Étienne Tshisekedi, parce que moi aujourd'hui, je suis le reflet de la politique de Paul Bolia. Bien que ouais, il y a des nettes différences parce que moi je suis un peu plus. Lui il prônait la diplomatie tout le temps, mais moi je suis plus dans l'affront. Moi je dois dire la vérité. Lui, c'était la négociation, son style de faire la politique. Donc, quelque part, mais une chose avec laquelle Ngaïna Papa Nanga Tokukani, Tozaba Miyibite, Tozora Bambonga Batute, Tolali Sara, Peuple Nzalati. Merci. Et voilà, yango zomona Rwanda atiki eloko ke bon, il s'est corrigé na erreur à Bundi Nabiso jusqu'à 75 ans. Mukolo, ya Mukolo a Bundi Tina Suka et a Koufi Lokola Jules Précilet Papa Wemba en plein combat. Et c'est là où la beauté, c'est là où il y a la poésie de son combat, c'est qu'il est mort en train de se battre. Il a fait une émission il y a une semaine. Oyo Azako Bunda toujours pour Namboka Naï. Malgré que certainement il était au courant des conditions, des risques qu'il prenait sur le plan de sa santé pour notre combat. Donc voilà, donc il faut quand même te reconnaître que Rwanda n'est pas Étienne Tshisekedi, Rwanda n'est pas Mobutu. Rwanda, il a fait son époque, il a fait il a fait le mal, mais il a fait plus du bien. Et Baye Baramoto, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la fin d'une chose, et nous avons vu, comme je viens de le dire, je le réitère, il est mort en plein combat. Voilà. Merci voilà. Olivier Bolia, en tout cas. Merci pour la papa Ngwanda. Je pense que tu vas continuer dans les sous-sous à 2-3 minutes, surtout un invité pour honorer Oyo Bazab Moko Ebiso à Congo. Alors, Télé 24 pour Ebiso de la polémique où on a été Oyo et quoi Zab Moko et Maramboka, Bino Bozan va tendance, la Bino Nazumona va tourner Bazo soit na Kuna, voilà. Moutramtan a tendance, c'est normal. Mais dernier jour, tant Moutakendara, tout le monde partout, il faut rendre toujours hommage, quel que soit le problème. Et papa Ngwanda Lobaki Angobi Alobi, Mono Aibi Nandaku, Akenda. Soka Yego Zonga Nandaku, Akuti Muiba, so Iba Nandaku, Kangi, papa na Yego Kanga Muibi Wana, ou bien Otika Muibi Wana. Voilà des choses. Papa Andimaki, voilà. Et donc, Olivier Bol n'a pas autour de tout à l'heure. Au moins, Andimaki, Bomaki Mboka Wana. Yibaki, Yibaki. Mazongi, Akangel Bino, Mibi, Bazoiba. Non, mais papa Alain a fait Malobate. Quand on parle de même Koyiba, j'en ai parlé l'autre jour. Aujourd'hui, quand quelqu'un vole, c'est 300 millions. Mais Mukamba, Madi Moulumba, tous ces noms-là quand ils volaient des 15 000 $, des 25 000 $, une voiture officielle. Mais les lots Moutazo Yibela au 300 millions de $. Au Moutazo Yibela 128 millions. Bobi Django est Tiganani. Mais peut Sabino anecdote pour comprendre que Mobutu et Tshisekedi avaient la même vision. Mobutu a salaka erreur moko alobarani. Yibandambu tikandambu. Abarangot na meeting. Neto yoka. Mais yibandambu mais tikandambu. Ozomona. Tshisekedi alobaki soki bapesi yo mbongo a pays. Lia mais continuer lutte na yo. Au sommet, on a deux immoralités, il y a Ndenge Moko, il y a même type. C'est aujourd'hui pourquoi nous avons bâti Olivier Bolia, parce qu'il faut bozonga na mabe na malamu, il faut boyebake, o ezali mboko mbongo a pays bayi barangote, balia rangote, puis on continue lutte. Quel genre
yango moni tango papa Etienne a koyebisa biso tolala pongia ba bébé. C'est là qu'on s'est séparé avec son parti, avec tout le monde. Je dis mais non, tout là la pongia ba bébé ndengeni. Mboka eza occupé. Tout ça pongia ba bébé. Alors quand on a essayé de riposter, dire que non papa, ba consigne la bouée, et ça vraiment ba consigne immorale. Aucun leader, il y a histoire, il y a lutte dans le monde. Aucun leader. Tokozonga na ba siècle passé, tokozonga na ba Gandhi, tokozonga na ba Kwame Nkrumah, tokozite Soubanani, Nelson Mandela, tokozite ba Noir, ba Rosa Parks aux États-Unis. Personne a couillé ça na peuple Nebolala pour que l'ala pour ba bébé. Alors tout ça, ça fait partie du fait que il y avait toujours tendance de manipuler les gens à céder dans la puissance où il y a malhonnêteté, il y a moyibi, tout y a makamama. Merci Olivier Bolia. Merci Olivier Bolia. Merci dans les détails, mais moyibi ya mukie ezalakate, moyibi ya munene ezate, nyonso ezakaka, ezaki moyibi kaka. Mais papa andimaki au moins na suka, ba limbisa ye, ayiba ba ngo ba bomaki baza parce que donc tozonga développement mboka salamaki te après Mobutu. Papa ngo nandimaki yango, mais hier au moins alakisi biso ndenge Olivier Bolia zoloba malgré bango ba yibaki. Ata ba 15 000 ba 15 000 Olivier zoloba, mais alakisi biso ke kote moko kuna eza ya koyiba ya terrible. Preuve yango wana lobi Olivier ba 50 millions. Ezo ke ndreza 50 on dirait 50 mikate boye ba dalé na bango esili. Ba 30 millions ke ndezo meloko ba 30 mikate ba donc na facilité mo boye mboka wana un jour tokoyeba nzamba yebi esika kosukisa biso toza pona ko dénoncer toza na parti te tant que tobi mutayibi totani koma mutu te eza ba vol ezo salama oui ou non oui. Merci Olivier Bolia. Na zoche la photo moko tout de suite là total là soko moni yango e bon yebi biso soko comprendre ni o yebi photo wana o comprendre ni na photo wana. Photo wana to chelio déjà. Merci à GV pour l'assistance na yo. Photo wana za wana est-ce que okozo monango? Nazo zelebi man écran mais on déjà ko interpréter ngo je pense. Non, avant d'interpréter photo là dans photo wana. J'ai habité na écran après 10 secondes hein. Ouais voilà. Non, je pense c'est bimi déjà. OK. Là total là. Nzamba sunga biso. Nzambe sunga eza makamba Congo. Voilà, le temps de Olivier a 10 secondes, le temps à vérifier. Na backup na backup na ye, le temps monango. Bon, on a interprété ndenge Olivier Bolia lobi. Photo wana eza bandeko ba konde bomo na titre émission na biso, bandeko ba combattant mibale oyo ba leka pe bazalaki ba leka mingi na ba émission a na télé 24. Bakendaki na mboka Congo. Bakena mboka Congo bomona ba non c'est salamaki bandeko ba combattant mosusu ba interprétaki arrestation na bango. Na moni batumi bakomaki 56 semaines na boloko bazali na demiapa bakendaki ba aner bakomena kamo kuna zaki surpris ke ba aner yango ezalaka ti lelo. Olivier nazolongo la photo. Voilà. Je pense na moni photo bandeko. Voilà. Ba telemi na voilà, na peso maloba. Bandeko wana bakendaki bakangaki bango interpréter ke bake kosala coup d'état arrestation ya liboso totiaki makelele babimisaki bango ndeko aza na mopanzi nazongisa photo aza na bleu ndeko wana Koko Gina bato bayebi ye wana Koko Gina oyo mosusu aza na mopanzi mosusu kombo na ye Koko Invisible na bato babengaka to obenga Koko Invisible aleka bemission ebele alobela mingi mambo etali bokoko makambo simuki mbango aza combattant mune na Londres bato ya Londres na si bamoni photo na ba comprendre nani ndeko ya mibale bazali bandeko wana ntango bake na Congo bakangaki bango c'est une information bandeko babengaki biso ba expliquer biso ke arrestation na bango ezalaki ndeko Fachi ayebaki te kaka ba émission tosalaka na ba réseaux sociaux ekomelaki ndeko Fachi azalaki curie akoyeba eloko nini ezoleka mpona bandeko wana bafoto totieli bino
bazwaki bango esika bazalaki na demiap baki na bango na ndenge bana poto nyonso basalaka na baflat to balaki bazwi bilamba bozomona basante baza nango wana eza mpena basante malamu te mpo bauti directement na prison et puis facha ayambaki bango ayokaki bango. Je pense que nani Olivier Bola tosolaki na pembeni asololi na bango aexplike bango baosola ndeko Olivier Bolia au moins ndeko fachi azoyoka bino quand même bakangi bino bacombattant mpo alakisa bino ke ye aza na base te alibere bandeko point de vue ezani na photo toteliwa. En tout cas naza émotionné comment la santé ya bandeko na biso wana bomonde bakomi mike donc wana eza taille ya bakino balalisaka nzala mais mwana poto oyebi biso atoliaka na biso olia soso mobimba yo moko nsima lobi basali ofumbwa lobi okuna mama asali mikate to okepa mama ive kuna oki ozwi mikate moto biso toliaka vraiment tokozala na basante oyo te epuis tosepeli na weekend mingi lokola corona ekosila tokozonga bahabitude na biso okeno mwa restaurant moko boye ndenge namonaka mama Julie moko miso azolia azolamba ye moko na restaurant na ville kuna na centre ville. Tout ça ils ont dénoté que tous en la vie moko tokomaka banzoto wana te. Mais les informations que nous avons aussi reçues, parce que au lobby comme information, papa allait bandeko basali 60 jours presque na prison ya Samabi. Ils ont oyo balobi qui sont au côté kuno za muta pembe soko gumi lobinyo komi pembe. Donc bazo vivre autour ya ba ordure, autour ya ba biloko musuna ngi ko décréter poto longola bato musu batala kabiso baza la table, je veux même pas aller là-bas. Alors nangi lo baka ke bato bakangai bandeko ezaka bato ya gouvernement. Bato baki kozwa bango kuna. Bato bakangi bango basali 60 jours sans que pas mon avocat, sans que pas mon parent na bango, sans que ba recevoir même ba appel téléphonique ou eloko moko. Et il y a des brigands dans notre société qui continuent à parler de l'état des droits. L'état des droits est en kozwa bandeko kokanga bango sur base oh non balobaki basalaki. Aujourd'hui tous les pays du monde bazoluka basi développé. Babiloko okanga bato wana eza biloko ya ba tanga ba guerre froide ya ba bloc soviétique ba OTAN bazobunda banini et puis na ba séquelles na on a ba pays ya Afrique. Mais aujourd'hui, chacun pour soi, Dieu pour tous, mututu alingi balabala, mututu alingi eau potable, mututu alingi électricité, mututu alingi internet et quota, mututu alingi moi vie, moi civilisé, moi bonjour, bonsoir, pardon, respect, quota na mokilio. Mais avec Félix, malheureusement, les autres rêve moko musika, bolingo za rêve musika. Comment on va vivre dans le tribalisme? Pas vivre dans nos notions. Interpréter photo, Anna. Tribalisme. Alors, non, je suis en train de excusez-nous, Olivier. Ils ont interprété parce que dans un pas si dans mon thème. Quand je vois comment on traite mon peuple, ce sont des citoyens congolais. Tous à 100% congolais. Tous à temps le beau monde angolais, oh maman la biche à 50% angolais, 50%. Non, nous sommes de 100% congolais. Nous sommes les autochtones du pays. Et nous avons traité bango, bakangi bango. En dehors, il y a justice. Et puis, il n'y a pas président. Président Zokasonité, en dehors de la justice. Président, tout ça, le concept moko, vraiment, Papa Alain, si nous aimons ce pays, il faut tout changer. Félix Tshisekedi, Naïb Sarou, on a un adversaire na côté. Mais je suis là pour parler de mon peuple. Mon peuple souffre, mon peuple n'a pas de l'eau potable.
Et moi, ndeko bauti londo babika ke mai ezate ba érosion. Yo poussaka ba mituka ba $200,000. Donc yo banako ya na Canada na Toronto, ozolo bato ya koyoka yo ezalaki posomba ba voiture. C'était seulement ça. Mais pour lui faire la sombeloti. Ndeko life bola. Pona okoma président ya ba voiture ya bilamba ya ba chemise. Pourquoi le baito 500 bongo ate biso na ba fanatique na auto sombelo ba mituka wana. Ok, d'accord. Yo kan ndeko life bola. Yo kana. To interprète photo to kota na opesa message avant to opesa message opesa. Photo wana c'est le message biso sozui ya bandeko ba combattant ndeko facha zo senga maboko na bino ba combattant. Bolingaki politique, bolingaki lelo pouvoir ezonga na maboko ya ba congolais. Lelo ba congolais bazui ndeko facha senga na ba ndeko wana. Ndeko tirer le commandant zo landa biso na ligne. Ba ndeko be ba combattant na moni ndeko moko maman Mireille Mokabila, merci. Alors bien la biso à partir Europe. Merci maman Mireille. Vous partagez pour l'émission Bisso, nous avons Bisso. Ndeko Facha a besoin de yo. C'est le commando, bakonde ko belé et belé bo sangana. Bo kende bo mona ye, pas la sabino ke ye mtazo kanga bato bazo kangate. Pour ba salir comme na ye. Mi tuko so mona bazo so meza yete, pour ba salir comme ne. Beaucoup ta na bo sola, lelo Olivier bo de balobi, Facha lobi alinga mona bo sola. Message no pese. Omoni papa Alain comme Oyo Nazam éthique, il y a morale. Nazam a besoin de comment Félix. Il ne faut pas qu'on rabattre à zéro ma revendication. Il y a peuple congolais Oyo biso toza ba représentant là. On a besoin de mon Félix dans mon épaule. Est-ce que c'est ça la solution? Il y a eau potable, c'est ça la solution, il y a dessert électrique, c'est ça la solution, il y a Bakuluna, c'est ça la solution, il y a 300 millions, c'est ça la solution, il y a incarcération arbitraire, il y a Vital Kamerhe, moi tout ce que je vais lui dire, je le dis tous les jours dans les médias. Je dis, qu'on m'invite ici, ailleurs, j'en parle. N'a pas besoin de mon été. N'a jamais besoin. Avant même que tu aies ça, il faut la aujourd'hui, quand on évalue le travail de Félix Tshisekedi, Yomoko en tant que journaliste de notoriété internationale, parce que Malandakaro a 5 continents. Est-ce que Okopé ça Félix combien dans Moussala Zosala pour Angaïka comme je suis bête n'a qui n'a coûté au sala non pas coûté dans la bâtonne le problème ce n'est pas moi ou Bandekouana ou Bakangi ou bien Batumosous Bakuta Anaï. Le problème c'est lui-même, c'est son programme politique, c'est son alliance avec Kabila. Aujourd'hui, tu me dis, Limbisa, pasteur, papa Lena, tutoyer, Olobi qui c'est de l'anarchie. Alors, lui, il a préféré faire une alliance anarchique avec Joseph Kabila. Alors, Bissonde Plateau, Olivier Boulander, Roya, Pakolanga, Beurre, Mateka, non. Nazana posta au monde na été na mona eloko to solate magam toko solo lango atalaka vidéo ayebi ba point de vue nanga oya malamu asaleli oya mabe abwaki comme ngape na tala oya ye ya malamu na ndimi ya mabe na bwaki. Ah, on dit quand même oya malamu sala. Mais malheureusement c'est quoi papa là? Que tout ça quand mabe na mabe na mabe. On dit ya mabe na malamu pesa biso to profiter ya malamu nini que on obi. Na moni on la lati chemise moko kitoko. Ya malamu ka ya mo. Et tant on a reté la bonne chemise on ba sombi on a mbongo a budget. Au moins la leli. Na bi chemise kitoko boyeme et outi na mbongo a budget. Ba professeur impayé. Sapato à croco. $15,000. Mais avoir salaire quand même. Érosion à l'activation de la émission à quelle boule? Il y a les qui n'ont pas David Sala. Donc, dans ce temps-là, on a dit, mais mon kilio, pourquoi bateau baringi? Oh non, bah comment va franc-maçonnerie? Et on va comment militer Mama Bengal? Bon, Biden, à sa franc-maçon. Macron, est-ce que Macron, quand ça va,
Est-ce que Macron ça soit citoyen moko boye atie na libulu moko bo courant za la raté molili na molili? Est-ce que Joe Biden azwa rabato atie bango na molili? Est-ce que être franc-maçon elingo la tako tia batu na nzala? Kosensa batu courant mai. Papa le bazo benganga bazo lela. Merci Olivier. Balobi vient ngai don cobra chilumbu balobi nanga petit nanga bolia Olivier ceux qui ozala ki awa menga la za bien. Les gens ont besoin de moi dans ce pays. Baza olela babi yo tsokoza la Congo awa makambo yekene nde mususu. Na bisi bongo totika na maboko ya Nzambe. Totika Nehemia tika ina maboko ya Nzambe. Ngape na tiki na maboko ya Nzambe. Merci. Okay. Mais que l'espérance ne trompe pas. Olivier. Le peuple congolais zolinga yango nde akozwa. Un jour, occupation ekosila, moyibi ekosila, ba criminel ya ba budget nyoso ba yibaka mbongo ba ko se retrouver na prison, ton exil. Ndeko Olivier Bolia. Sapata croco chemise ya ndeko aza na salaire quand même bafutaka ye mwa moke yo ozozwa salaire ozosomba bacravate kitoko ozolata soki ndeko asilati sapata kroko na salaire bafuti ye mabe eza wapi ndeko? Mabe ezali que un homme d'état parce que biso tokoli na bapapa bazalaki ba homme d'état pas de voyous, pas de gens qui faisaient des bêtises. Un homme d'état ata aza na mingi aolinga ke azala peuple amona te ke ye akomi na mingi koleka. J'en ai parlé lorsque Jacques Chirac abandaki politique na menteur na ye Pompidou tant asombaki château il y a 3 chambres. Pompidou a yebisa que Jacques Chirac, un homme politique, ne peut pas être propriétaire de château. Il y a 3 chambres, jamais bateau. Donc, il y a un château, il y a 3 chambres, 4 chambres, 150 chambres. Donc, Jacques Chirac a été caca. C'est comme ça que nous voulons que l'homme politique congolais se comporte. Il faut la paix, meni à peuple. Ma ressource, il y a ma vie, il y a mon salaire, c'est bon. Si vous avez un homme d'affaires, c'est bon, il est homme d'affaires. Mais si tu es quelqu'un, 3 millions, mais il y a l'État, un peu de modestie. Ce n'est pas l'argent au teki makite au teki losote et d'abord l'État sangisi a pesi au pour ça la musala malam yo komi nango kosala nango vi ya muyu vi ya moyeke vi ya boye banzele awa koganga kofinga ngai. Combien des amis de Félix m'ont insulté? Oh, bah, il dit bien que Makamna Lobeza est solo. Combien d'amis à Félix, bah, il dit que na niveau, voilà, sur le tché, vous bazati. Bah, il est bien, moi, là, bah, parler, là, bango. D'accord, merci. Mais, pour finir, biso, parce que, bango, balingi, bah, pousser toujours Félix la vie à luxure. Il y a ma jaquette, il y a ma veste, il y a ma voyage. Biso, tout le monde, Félix. Boulot, Bissoto et Moussala. Nous n'avons pas un autre vocabulaire que le peuple veut entendre de nous. C'est le travail. Et aussi le travail bien fait, Papa Alain. Voilà. Merci de Olivier Bolia. Le temps de Thierry le commando. Hommage à Papa Ngwanda. Toujours Zelayo, aux analyses, Nazomonayo, de Thierry le commando. Invitation à yo. Yango wana lisusu tupesio pona waya kopesa témoignage au Italie Papa Ngwanda. L'élection calamité 2023 tilelo de Olivier Bolia toujours là gouvernement eza kobimakaka te. Entre-temps côté ya bande konabiso ya PPRD tout monde qui lettre signée par je vais vous balancer sur lettre on a le temps Olivier Zomaloba lettre ya bato ya PPRD. C'est-à-dire Joseph Kabila a instruit lettre et pas ya Nekonabiso Shadari alobake bango batindi bata PPRD te bakota na gouvernement wana blocage tilelo
aussi na bandeko la musuku ba congolais musuku ba déplacer ki Congo mboka poto pona okenozela ba tala mo évolution mboka nezolela ezolega plutôt bazolala libanda pona kozela lelo kara RTNC goya elali nango wana lobezongi fume ezobimaka kaka te tozozela fume wana ya pembe ebimaka wana toyeba ekobima ndenge nini ti lelo eza te position livrebo les andeni mboka eza bloqué entre temps totika na 2 ans bala tomoni officiellement gouvernement lobby te mais tomoni bandeko ya UDPS balobi avant gouvernement salama il faut recenser salama malwa mboka ndeko Olivier olobi nini na ma situation mboka eza bloqué na minute. Alors pour un problème il y a gouvernement il faut d'abord qu'on salue le courage et à l'Eknabiso Sama Lukonde. C'est un jeune frère qui veut quand même faire quelque chose en termes kaka ya construire le gouvernement là. Mais il s'est fait que il est buté dans l'opposition moko made in IDPS parce que bango bayaki po babonga. Donc bazo calculer ma camion sur en termes que biso 37 ans d'élite tozanga bandaku tozanga boye. Donc il faut créer des conditions que bako pesa ba kombo na bango po batu babonga la vie. Salaire wana ba $20,000 au bango bakanisi ko bonga la vie ezambongo à l'état et comment idéologie na bango bazo kanisa ke ko bonga la vie ezambongo à l'état. Alors tout ça ezoko sala que premier ministre azokoka ko sangisa batute et nous avons tous entendu depuis plusieurs jours de rumeurs que alingi atikanaï. Et moi à sa place, je ferais la même chose. Parce que, bon, il n'est pas parfait. Mais tu ne peux pas travailler avec des médiocres. Les gens, les Congolais, ça m'a l'oukonde, aïe bien l'eau, Congolais, bali. Bali sous ma visage, ma médiocrité. Bali sous ma tribalisté. Bali sous ma imbécilité. Au samboui, sa gouvernement, la biso. Tous allés, papa, allait pays le plus pauvre. Nassé, Nabiso, et allés Yémen, na Mozambique. Tout ça, pays à passer. Plus de 90% de la population vit en dessous de la pauvreté qui est $1 ou €1. Donc tout ça, pays à passer. Tout est calolendo. Tout ça, bateau, bakoki. Et premier critère, ce ne sont pas les diplômes, mais c'est la moralité. Les gens là, au Bozo Tchawana, est-ce que ce sont des personnes morales, ce sont des gens moraux, tout ça? Non. Baza batubayi, baba boma, basala bouye, bazo zonga balobi balingi pouvoir. Alors, moi je pense que la faute incombe toujours à Félix Yemoko, qui il y a 2 années, il y a élection. Est-ce qu'on va vraiment changer les pays avec une année, parce que la dernière année, c'est l'année électorale. Est-ce qu'on va changer les pays avec une année et demie qui nous reste? Non. Les carottes sont cuites. La misère va continuer. Alors, moi, je propose que Batika. Batika. Le peuple a souffrir. Papa Léo, aussi, que na kotora mai à 4 km en d'akuno tchon na tout est. Mais ce côté ali na Congo, bana basi, Félix Azo Sepela, yé ba riche, ba nini, maman na via bien, ba bande hygiénique ezali. Vous savez combien de filles na Kinshasa, baza na accès na ba bande hygiénique te pour na ba règle na ba. Oh ba kata ba songi ya maputa na chaque mois, so ba règle bimi fois kata songi ya maputa, atia na sa nzoto. Vous jouez parce que vous ne savez pas. Ces femmes dans les villages qui mettent matiti à zamba na banzoto na bango pour na ba règle parce que mbongo nyoso mboka Félix alingi kaka basi ya famille na inde ba itizaka baba de chenique mais ba congolais mususu te parce que mbongo a Congo comment il y a lisano na bango. Mais à 2 ans de quoi il Félix a bêta bâtonné pour changer 32 ans plus 18 ans pour Mbogane changer quand même. Le pays a besoin d'une transformation morale. J'insiste. Nani Alobaki, prophète Morobaki, que le temps est venu où on fera la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui...
tant comme que toute ça la distinction entre ma bé et ma lame. Nous allons bâtir le Grand Congo dont Mobutu rêvait qu'il n'a pas bâti. Mobutu croyait que le Grand Congo, c'est construire des gros buildings du genre la Voie d'Isaïe, Pont Maréchal, Camagnola. Mobutu, au moins il a quand même construit, mais bien que c'était des constructions, des structures qui n'étaient pas appropriées à l'économie d'Abisso, mais il a quand même construit. Parce que depuis Camagnola, œuvre nue et envergure, tout ça. Tout le monde va saluer biso Mosele à Étienne Tshisekedi. Est-ce que Mosele est dans l'économie? Est-ce que Mosele à Kabila est dans l'économie? Donc, tout ça, Babilo Komoko inutile pour la société. Donc voilà, donc nous devons vraiment travailler. Tous ont à la moussala, tous ont à la morale. Tout tika au salamabe, Félix Tshisekedi tika au salamabe, l'entourage nayo. Il y a des femmes congolaises jusqu'à aujourd'hui, elles n'ont jamais utilisé des bandes hygiéniques pour les règles. Et toi, tu règnes en roi avec des châteaux, des voitures, de tout. Si bazo sengo kaka bande hygiénique. Chaque cycle, il y a 30 jours, il y a 45 jours. Azala moté. Ok, Ndeko voilà. On soulevait le robot afin na son maloba maman oli Ndeko Olivier soulever et le ba maman pour na respect ba maman quand même Olivier à quel nango moi bon net à quel on est on a tout la réalité les cas. Nous sommes des scientifiques. Voilà, Moi je suis un homme qui nazwaka ba maman obi. Elle moko ayebisa ki ngalinga libala tialinga otanga classe. Voilà donc na yebi pasi ya maman maman musubo mona kawana ataza na château malingaki ne libala teta musubo alingaki aza na maison ya couture bakotisa libala à partir ya bakoutume de tomoni bandeko na biso mususu na tribu na bango avant babala il faut bakata basoso mitu ale ezo maudire tribu mobimba ozomona biloko ebele il faut olongolango tozonga na makambo eza normal. Ok, Olivier voilà, minute to pesa mama pousse maloba te absa soma témoignage na moi Ndeko Olivier ndenga sili tout côté ya ba mama wana et amatisi ton et sali passe c'est vrai parce que nga nazwa ba maso mingi ya ba mama likambo lobi ya ba bande hygiénique wana ke basi c'est vrai ça sujet tabou mais eza makambo ezo salimana mboka na biso ya Congo que la plupart ya basi nga nazwaki lisolo pe mama moko abenga nga si makambo ba bande hygiénique alobi ke soki moyen ezali kosala ba ONG pour la soutenir basi pendant la période parce que ndenge monsieur Olivier alobi wana ba misusu batiaka ba matendi ya alobaki boy mama omoni ba chaussettes oyo ya biso ya ba ballon ekendaka tombola ba chaussettes to ba sportif balataka ya ba soccer footballer ba chaussettes wana milai basi bakoma kende kosomba ba chaussettes wana bakati babuna ngo boye ala kangi boye asalela ngo na pendant ba période nga bi ba chaussettes abia ba chaussettes basi bakoma sala ba chaussettes pona na pasi nga lazaka na Congo na kutani ne loko wana na ba papier hygiénique ya biso kuna ya Congo ezaka wa couleur net rouge boye eza couleur net rouge boye ya kalatotika ba papier hygiénique basi au moins mwana mwasi aza na mbongo kosomba bande hygiénique te alobi pasi esala e pasi makasi ngabi ya solo ko lobi boye na kolobela ngo na ba émission zomona eza makambo solo a inventé te mais omoni parce que ba biloko wana ba mona ngo neti sujet tabou pona kolobela ngo eza makambo o ba jeune fille mingi bazokutana ngo mususu na un mois mobimba za bande hygiénique te akati bilamba atie eza ça manakini kaka na ba village te même na Congo wana pasi ekoti eza ekambo ya solo bato basala ba organisme o bazana ba ONG batala pe côté wana ya ko soutenir pe basi oyo bazana bakawana azozanga même $5 ya kosomba bani hygiénique par mois eza ba biloko ezo salima makam Olivier. Merci avant zong c'est Olivier Maloba, maman Cécile Vezi na moni ozana ligne, maman Justine Mungengi na maman Mireille Mukabila pe na moni okoti. Voilà ba sujet ya que eza moi passe biso tozana ba organisme wana te ya ko aider mais o boyebi
bandeko bakenda mpona koyede bamama ndeko lever asoulever ezaka ate ke tozela pasi tobi tozela mpe ezaka mpasi mpona bamama na biso mpo bamaladi mpe eza ebele na kotia babiloko wana ebenda bamaladi ebele mpo bamama baboti biso bazala ndenge wana donc eza basujet mo je pense que tozwa temps ebele mama Cécile esa aleka na émission awa merci encore mama Cécile Evezi mama Jessie Mungenge bamama ebele bayo babundela mboka bamosusu bazali nazotanga bakombo te en tout cas eza mpasi mingi toyede bana mboka bazala ndeko Olivier tokomokende na suka ya émission olamusi bato nazomona badébat ezosalama na se awa yo soko oleki awa ozala lokola éléphant ozokende ozobuka na bamatiti na bazamba otiaka toujours moto na ndenge ezokende message aye quand même tosukisa na wana ndeko Faci alobi aza na besoin na bino botonga mboka nayebi kozolingana na alobela phrase wana te bandeko ebele mpe bazolanda biso opesi message oyo efala opesa mpona contribution na yo masalanga koko madera ke kuna batutie bapanzie makolo soki basali ye nini soki babetaki bale est ce que bozomona kaka bato baza bazoba bakende nazosisa napesa maloba voilà donc tokomi na soki émission mboka situation ezokende tomoni ti lelo gouvernement eza te na oyo nyonso tolobi topesi tozocontinue toujours hommage ya papa Ngwanda je pense que ti programme ekobima tokokata yango mais soki toyambi invité 2-3 minutes ndeko susu Thierry le commando oza na ligne toza kozela yo mpona hommage ya papa Ngwanda aza mpe moko ozalaki je pense que botravaillaki ensemble na armée kuna na Congo eyosala biso bien tozwa batémoignage ya makasi na bandeko mosusu bakoyede biso oyo bayebi baproche banini baluka bakutisa batina biso balimero tokutana na tosolola na bango na bandeko mosusu baza pembeni bayeba quand même histoire ya mboka Congo papa Ngwanda tiki balivre oyo ya mingi epuis balivre wana papa Ngwanda jamais azolobela ye azolobela mboka na biso Congo alakisi mboka bafrontière na biso nyonso ya Congo aexplike biso nyonso na kati wana jamais azakoloba ye asala boye donc eza mpena histoire ya mboka Congo ndeko Olivier boloko kowana nyonso tolobi okoko bakisa nini na bandeko bana na biso mpe message na peuple congolais aza na Congo nayebi ke situation ya mboka ezokende mpena malamu te même ye moko bato bazodirige mboka bazoreconnaitre yango ke eza mpena malamu te message na opesa bandeko baolanda biso maloba mboka oyo ndeko je vais tiela biso Olivier na gros plan comme ça asisa émission na biso maloba mboka. Mais en tout cas eloko asuka ezaka ko remercier bino comme d'habitude j'espère que les gens ont compris que quand je viens, ce n'est pas, moi je n'ai pas de eloko personnel là mutu moko boy. Nabi ke batebele balingaka to poma na bango. Nabinemi banini, moi je suis un homme de paix, comme je dis mon père, c'était quelqu'un qui prenait la diplomatie, c'est quelque chose que j'ai appris de lui. Donc kouye bako solo là. Ata ba différence c'est aller kouye bako solo, mais loko ezali ke pas si ezala koko. Ezala ya ba mama bazangi ba bande génique ezala ko bozangi ya mai bozangi ya boye bana bakuluna. Moi je trouve vraiment anormal dans une capitale que chaque mois bakangara 500 kuluna o bazotinda bango côté moko bon baza comme c'est-à-dire que on dirait que bakuluna ngo baza en milliers ou en millions to baza belé parce que bazokanga kaka attends on a biso tant bakangaki babuda bawalas moyibi esili omoni vanke bofanda 4 ans 5 ans miyibi oyo ame baza susu te après boyo oyoka bakulukanga la kinkela baye kobima donc après so 7 8 ans 9 ans bilo omwani wana mais aujourd'hui les meurtres les assassinats les vols tout ezoleka na montre Félix Tshisekedi est là pourquoi na lobai que vous avez président et prestige que vous avez président ezali kozala wana pona ba problème ezala résolu biso tozo lobake nous pouvons le faire si tu ne peux pas monsieur le président de la République moi je peux le faire Noël Chani peut le faire allez kindeki bato baza na volonté o bayete po alata ba Weston ba Croco ba nite bato musu baza na besoin biloko wana parce qu'on a besoin de faire dans le bureau, il y a un dossier, après ça, il y a des idées. Et je pense que le peuple congolais, botika tribalisme, mona, o ngalazo mona, pour mona ba passi,
bomoni ndeko na biso petit Israël mutombo alakisi bino te ne Kasai eza pauvre eza ka Kasai te eza la Bandundu eza na Équateur eza na Chaba eza Katanga tout ça tout le monde a ça la moi pauvreté. Alors nous voulons totia liboso mosala biloba loba te oh non lingaka ngate ato linginga te me pesanga mosala na zala yo pe ata na lingi yo te sala mosala na yo. C'est là oyo tokosala po tosepelisa bato nyonso basote na biso bato nyonso balingi Kongo emata lokola ndeko nanga Odombo afido na kati ya Ottawa bato nyonso oyo bazala na nsima nanga bazo encourager babiki Olivier Bolia makambo oyo ozoloba eza bosolo mpe kokokisama na kombo na Yesu. Amen. Merci bandeko ozaki bela olanda biso. Rappel encore merci tozaki na Olivier Bolia. Merci encore mon frère tozala toujours ensemble donc malgré Carla Penda a porté disparu Lelo Zongi réapparaître. Je pense que Lelo est la dernière fois ou bien première fois à suspendre on peut ça information. Je pense que le message de Gongo de Côte Penda il faut pas retourner les incites Lelo Zaki Penda à la hauteur répondre ne bande ko lingaka yo on peut ça la émission na yo nazo bandela sou bande ko bazana besoin de continuer ko contribuer pour na ba obsèque donc pour na ba programme ya ba bloc belé faut ba ça la pour na programme ba obsèque ya de papa Ngwanda contribution na bino ça là na monde ba bazo so na ba bi ke ba opesa te muta ba obligé muta pesa te biso peut pesa message tolobite mutu nyonso il faut apesa o ya monique a sentir que boyebi que la bamboka na biso ba parti politique za ba problème belé pour na fonctionner pour na problème ya mbongo donc eza lokola te ba parti na bamboka mosusu bafinansa ba parti politique donc na minute oyo baza na problème to matato kita bango papa Ngwanda batika pouvoir ya soki 18 ans soki 20 ans vingtaine d'années donc eloko pena grand même yemo plutôt azapete soki azalaki peut-être nga baki asala mais yemoko de mutu ya train azana se oyo toza ba bantu oyo a sentir que il faut contribuer en tout cas link ezawana okei na page ya Ndeko Dombo mama yuyu batebele na monaki ba partager yango o cliquer wana o sali dona yo pona ba makambo na kile bien na sima ba makambo na solaki na 2-3 bandeko wana na bandeko aparoko po bazolanda surtout ya Maroc na sengai na contact na bango to solaki mais na toujours que na ba nini belete afin na ba liste ceux qui bato ba trouver yango utile to publier ba liste wana na kosenga pe ba liste wana et collègue pa na biso na télé 24 pona badamona sincérité ya makambo ndenge salami donc mbongo wana zosenga mate po muta chango na poche donc biso déjà bolongola biso moins bato bazosenga bazoza na contribution parce que lien ezali o cliquer kuna o sali contribution na yo. Merci bandeko ozaki belé partout bozolanda biso na Thierry le commando toujours là je pense après émission to bengana maman Cécile Vezi bambote belé place boza maman Justine Mungenge bate belé bazolanda biso e belé soto tangi kombote bolimbisa maman Mireille Mukabila na moniawa en tout cas merci encore de landa émission na biso continuer à partager et puis ndeko na biso ah là là ba comme belé zali awa bande croiser belé awa au balanda biso bo continuer ko partager ben mission na biso toza na bino ensemble voilà ba commentaire belé na moni kuna ba baso ba compte mususu ba lobi ba faux compte bazali ba do finga na kuna bande ko mboka batonga yango na ofinga na te donc toza la bo moko pona oyeba ndenge nini ya ko tonga mboka Claudia Kamitatu na bosani ko bosani yote isiko zali bo partager l'émission to kutani bongo weekend goya pour la suite ya programme toza toujours en attente ya la gouvernement o tozo zelango et comme le la Jésus revient bientôt to éviter s'occuper de résoudre des problèmes en mboka mais toza pour nos pieds information ouais ça a besoin de passer l'émission to so la sujet na solo la lango vous a bienvenue na télé 24 tout ça pour la bâtonnière surtout, on a besoin de l'écouter ce message, tout ça. Merci l'équipe technique, Gervais, merci bâtonnière sur la caméra, Kuna Christelle, merci la caméra, merci Maman Booster, merci Olivier Boliakor,
ozalaki na biso vraiment lelo à l'hôtel nga moko na félicité lelo namoni donc tozongela basérie ya baémission na biso tokutani bongo week-end goya ezalaki émission tokoloba ya télé 24 Alain Kindeki, Toronto, Canada. Merci. Télé 24 Live, votre réseau d'information.